mbotama ya mama ni mama, mbotama ya mama Olive Lembe Kabila. Bandeko nzoka na ngambo na Kisasa ezalaki pesa mbwa kite kasi ya esengo ya Ntsai awa na province ya Congo Central baye oyo bakolingaka mama Olive Lembe Kabila bango basanganaki kuna na kenga katide epa ya president Lutumba Simarona Mata wapi bango pe baselebraki mokolo yango ya le 29 juillet. Makambu wa boye ngayanga nite bandeko baye mango mabanda kinano na moi discours. Il y a aussi ceux qui viennent de Matadi, d'équipe PC, Songololo, Mawete, par lesquels on passe par Managalobe. Donc nous sommes tous réunis ici en l'honneur de Maman Olive Lembe sous l'invitation du président Lutumba Simaro. Alors, chers compatriotes, nous nous réunissons ce jour du 29 juillet 2023 à Kingakati 2 dans le territoire de Songololo en province du Congo central chez le président Lutumba pour qu'ensemble nous puissions chanter à l'unisson bon anniversaire à Olive Lembe Kabila, Mama Waro, Mama Boboto, Mama ya Mbote. Peli susu sima ya discours tomonaki baye bautaki na Kimpese baye bautaki Songololo pe Matadi balekaki na mesa netinete bazwa mwa eloko ya kolia vérité bandeko wana moka verite uti kobima sima kolia sima komela bango wana balekaki na mesa bakenda kokata gâteau d'anniversaire ya mama Olive Lembe Kabila. Longa kadita futhi vingila longa nzambo yango wana eyemba makina tinete basepela bakumisa nzambe mama Olive Lembe Kabila akomi na mokolo oyo ya botama. Anniversaire Mama Olive, joyeux anniversaire. Kasi bosana te bandeko bayoyo bazali kosalema awa na territoire ya Songolalo précisément na Kingakati de epa mona mboka Lutumba Simarona Mata bato batondanaki na Ntsai na esengo pambate mokolo yango eleki kitoko bameli balie pe na suka mabina yango wana ebina maki yasika bisi edie Malembe. Les amis Mbotama, Mama Waro, Mama Olive Lembe Kabila. Les amis jour et anniversaire naye. Nde la province à Congo central, la territoire de Songololo, et comme Azali et Mama Yabana, nde omonike na chaise ya Kingakati de la territoire de Songololo. Tokoki pe kokosa na mokolo na ye te embe kuna kosongisa pe bamerci mingi epai ya nzambe akela biso apesa biso pema. En tout cas lelo vraimen eza mokolo ya esengo makasi vraiment toza na anniversaire ya mama ya biso mama Waro mama Olive Lembe Kabila vraiment abengisi biso pa président Lutumba tofete kolia kolela en tout cas toza vraiment kani en tout cas président Lutumba mpenza bafleur mpenza tobwaki journée ya le 29 juillet en tout cas toza na esengo makasi kosangana
kosangisa fête oyo malamu na mama na biso mama Olive Lembe Kabila oyo notamment na journée oyo ya 29 juillet vraiment toza na esengo makasi ya kosangisa na ye esengo oyo omba te azali mama social osengi na ye kaka nzambe asunga ye abakisela ye mikolo ebele